Ma Mission TV, le miroir du monde. Pour citer que il y a des moutons au terre, il y a séparation où ils ont le compte dans la carte équipe nationale. Ah mais oui, c'est vrai. Na confirmant, na bimisa même pas vidéo oh que na bêta janvier na edikaye. Bambata so na bimisa vidéo na te parce que leader na numéro 1 abenganga na sola na très bien. Et loko sala kingana longwa et pas ken piana eza na kota kana bizoba mutute et puis na lata quarantine na mutute donc na sala mamunanga o ke na ebike ngana mutoto sola raté po asala nga boy et non po alobaka na intel yango ngana eto kota ranking non. Est-ce que va que l'équipe nationale wana mutupena na sola wana eza jaye. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ndeko nyonso oba mesana kolanda biso bato baza partout baza libanda mboka. Et quant à moi avec mes savis Ange Noir le héritier de la presse congolaise, aujourd'hui on va parler de tout sauf rien. Sauf rien, comme je dis qu'on va parler de tout sauf rien. On va parler avec qui? On va parler avec Sarah Tola Moko et Amon de Nabis Opega Moko et Moussala Omen. Avec lui on va découvrir la vérité moko bombani na simawana mais tout le banque na Sarah Tola. Mais nous avons déjà un milieu mais ça va toujours s'abonner dans la Ma Mission TV. Nous avons et pour commencer déjà, je salue les tout derniers Moutambongo Sami Cheng, le silencieux. Et pourquoi pas Ajondel Lendombassi, la maman de Marcel depuis Bruxelles. Et déjà, bienvenue Sarah Tola. On est dans les gueules en laïe. Et ça va plaisir. Et ça va moral là. Sarah Tola, bonne santé. Ouais, santé, ça va très bien. Santé très bien. Alors que tout ça, dans le cadre de Ma Mission TV, Internet, nous sommes parce que tu as sa vérité. Pour avoir toute vérité est bonne à dire. Après, si on a une beauté, et tout va Ma Mission TV, tout va pour comprendre que Sarah le barra la vérité. Ok, merci. Moi déjà je vous conseille que bateau balinganga te bo zapper boleka bateau balinganga boleka là déjà je vois Belampu tout TGV en direct de Londres mais si quand vous allez dans linga bakina et pourquoi pas na médiateur na biso Mibali Gérard Poiti bon séjour na kata Kinshasa tu vois na biso. Encore une fois de plus, merci à Steve Kondé qui est derrière la caméra. Encore une fois de plus, merci à Jondel Ndombassi, la maman de Marcel depuis Bruxelles. Sarah Tola, bonne santé. J'espère que santé est déjà bien. Très connu, c'est santé bien. Lelo Sarah Tola, Kombo Nayo, Ezako Sitayu partout. Sarah Tola, Obomi équipe nationale. Sarah Tola a promis équipe nationale. Merci premièrement Ndengo Yambinga. Et na sepel na question na autre. Question batba autour na autre na ba message na ba WhatsApp. Mais na une temps pour s'exprimer pour na répondre en et lelo balandinyo sur ma mission moi bazo za chance. Il y a Koyo Kanga, na répondre à la question à Ange Noir. Sarah Tola, copain d'équipe nationale, c'est un peu dur, c'est grave. Copain d'équipe nationale pour gagner quoi. Et Bapanzagelo par intérêt. Dernièrement, soupçon bimara que non Sarah Tola linga kota équipe nationale. Et voilà, on a idée et les lots est commis que Sarah Tola a équipe nationale. C'est parce qu'ils ont refusé que Sarah Tola a intégré l'équipe nationale, raison pour laquelle comment Lukamo Bazizani, c'était avec René Abiri, tout consort, au quotidien, au focaliser mon bébé et puis pour nous déstabiliser. Sarah Tola Sarah non concurrence na mututi. Nga l'internet na concurrente te. Na concurrente te. Na groupe to eloro moro boete o impressionnant nga to o nga na bangara et na groupe moro te o kinga Sarah na rivara un jour na intégré ne loro moro songolo. Mais tu as jamais fait des demandes dans l'équipe nationale? Non ça ngo pas nan. Ponga na Karine to coopérative.
On sait qu'on a. Vous coopératez na Karine. Tu coopérates? Mais l'autre fois, je t'avais recevoir, oui, ça m'a dit non. Et Boussoula na Karine dernièrement. Na yebisa ki ote to coopéraka. Ko coopérer na ko solo les a deux choses différentes. Karine m'a appelé pour na likambo à janvier. Ko coopérer c'est très grave. Nous sommes pas des amis. Ouais, abenganga pour s'excuser et puis yo beti mutu abenga oli souvent s'excuser. Ah mais oui, salama so yo mona on te salami pa Karine mokondi na sarato là. Karine abenganga et tout ninga to la ndenge nini nga bien. Oh singa janvier manquant qui au respect en tout cas nga salinga bien te na part nanga. Pour informer au kutu na suspendre bango. Abia bon abilimbisa ezalo rosa nanda ku petit frère na manqué yo respect opinion rien mais andimito comme na eti na ba niveau moko boy. Et enfin Karine soki nga lelo Sarah na bimisa même pas vidéo o ke na beta janvier na edikaye bambata so na bimisa vidéo na te parce que leader na numéro 1 abenganga na sola na très bien. Alors tu n'as pas l'intérêt à faiblir l'équipe nationale ou moi j'ai pas intérêt à faiblir l'équipe nationale. Ce qui nga na bande convier équipe nationale. Tonga tozara nga na Karine bisode na kangi bang na kangi tongo équipe nationale wana exact Karine na miyemoko. Parce que ce qui nga na zaki na il y a pas de Jaël, il y a pas de Wadol. Mais le leader c'est Karine. Moi je parle de leader. Équipe nationale na mona Karine. Donc rien d'école l'équipe nationale. À part Karine, tu na biso soki nazaki na posa ya ko intégrer équipe nationale. Donc na beta ngomba mo direct ngana Karine. Lotam su batum su tu banga bazalati. Ngeza ngana e. Bon yango komi to benga yo magistrat, cour suprême, Jaël akanisi Nyamakor directement yo ko bimisa Nyamakor. Pourquoi? Parce que tu avais un ranking moko direct na Jaël. Est-ce que l'équipe nationale wana mutubina na solo wana exagéré? Toza ba amité, on se connaît, on se parle bien. Pour amis ezelo msusu, toyebani to solera bien. Bon ça on va le voir prouver, ça les gars. Te na prouver te parce que ngaza na po, moninga ngana esa remettre fanga za hypocrite te. Nganga so na problème non na ya boité. Na yelo na parler chez yo. Na soli no boy. So esimbite toke na ona nde msusu. Donc on a hypocrite te na ba genre ba fille te ke na affaire na yo na ye na écran bo na banjolo ba wana mamba ba faiblette nga so na affaire na so na mone to na luka na ebisi na chumbu so esimbite na yeche. Donc nazala jamais na problème na Jaël et Nyamakor aza fan nanga na ebite na benga azali boma nanga je sais pas na chai komonini po babilo retour ya zoloba ils ont engagé Kaye. Donc, tellement de fans, moi, je suis boya ngwezate na zola tara charge. Ndia mwesenga ko bimisa yana. Te ko bimisa mutu so bakangi mutu mutasailo ata message atindelo photo ke bakanginga edenga. Est-ce que zo senga il faut intervention nzambea. Toi pe binemita. Faire internet. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Lilo pour ça la musala na yo bien, il faut avoir des polémiques, il faut côté na yo kana mutu te, côté na sola na yeti. Est-ce que vraiment c'est important il y a kozala Lilo bongo na ndenge to comment mimela musala na biso? Ga travailler na polémique te hein. Ga travailler. Mais aujourd'hui les lokombo na yo za ko citer que yonde mutu za auteur il y a séparation ou ils ont le côté na kati équipe nationale. Ah mais oui. C'est vrai. Na confirmant. C'est parce que et le babenga réunion ou soit structure il y a équipe. Parce que l'équipe est l'euro, ils ont groupe moko, ils ont rassemblé Batu, outi nord, outi sud, outi est. Dans les équipe nationale na biso que no beta lobi na Brazza. Donc bamsu ba outi ba Belgique, ba outi ba par-ci par-là. Donc mon amuntu aye na makam na ye, bosali groupe, ce équipe na bino, bongi bosala réunion. Réunion na ebi ke réunion et ya na ba structure, ba sanction na kati. Bon, cha caméra boité bon là ça réunion mutuellement même mona. Donc oh ba ça la réunion tenga benga kango ezaki analyse basée sur nga Sarah malgré bango tout batanga kombo na nga te mais toi mikolo façon ba ya ba dire na bango ezaki au but et pas nanga parce que muto asola na équipe nationale oh ba mona inanga une fois na voiture ezara à Titan. Donc tellement ba bazaki marambango trop sur Titan. Mais comment bozolo bara na Titan or que Nyamakor na abiri oyo bazolo ba Titan aza traître bon ba komela nga
Abira singanga ba émission combien de fois na boya. Na bimisa ba conversation. Nyamako ndenge moko. Na itale émission wana énervé nganga bi o. Mais comment pas ko babela makamunyo sou babeli tita entre ta bango tout au copira bien. Na benga Jaël tellement Jaël to sola nae. Na zoka na scrumer ba photo ya ngana Nyamako et ba message ya ngana Nyamako. Na scrumer ba message ya ngana Abiri. Na boîte keli Jaël na lobani oni ana boîte keli. Tanga tali ya komeli nga sali nga voice tola ya solo boende ngabi na zisu voice nanga na sali nga bomoni voice so boza na groupe ya équipe nationale bino tu na kati cha voice nanga baleka ba contredire nga et na loba ka eza vérité nga loba ra vérité sko vérité nanga nde sali ke panza batu non bangonde batu babanda mabe nga sola na bango aucun jour na leka mais tala kutu Jaël na ken piana babanda ofingana nga na zana ken piana mais aucun jour ba mona nga na lobake nga na Jaël kutu sola mais ba ofingana Jaël aleki afingi ken afingi nga na Jaël to sola na WhatsApp barando na bango etalingati nga kota randa mututi asala rando na nga moko ça va rendre na yo moko ça fait partie ya vie na yo disons lelo vie en et ndenge raro mema ki yango Sarah oui Sarah za patronne ya chaîne na yo qu'est-ce qui poussait que lelo nous salons au comique yanango et batu ba ya ba visionner toujours sérieux par rapport ya ba polémique wana parce que c'est qui il y a un vent moko likaki tout ça qui m'penza ya comment Mochodo de la presse avec équipe nationale mais lelo elongo yango et comme Sarah lelo tomoni leketu comment pardon Nyamakor pembe nayo Abiri pembe nayo yo lo big au panzi bonté mais déjà Abiri aza pembe nayo comment encore Nyamakor aza pembe nayo lelo auto publier puis photo na Titan. Ah là 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 là. Du coup, nous créer équipe. Nazara une équipe, t'es dans un grand pays. Ngana une équipe t'es. Na tikala jamais comme il peut s'appeler combo, ba combo tout. Oh ngana zwara et où t'ariaka. Si vous battons nous sur 5 ici bon premier pourquoi? À 5 ici bangote déjà pour nous informer yo Abiri. Les jours où na betara janvier na repa. Et le Rwanda sur na ma be jour bunda na janvier. Te koloba ko bunda te ponga na ba vidéo. Non mais moi je suis là. Non, tu n'étais pas là. Tu étais là. On a répétition au bimi libanda pour la kolobate au moni internet. Non, c'était ça, ils ont Congo. Non. Kolobate ka rapport au loboko sabatu. Tina ko sati. Te kolobate au sabatu to kolobate au poussenga lelo Sarah. Nazwa pardon au Karina Sengela janvier na bizango pona zwa vidéo wana na chango ebi ken piana na batu tout ba senga vidéo à janvier mais na yoka Karine c'est la première fois benganga s'excuser pona mwana wana na zwa vidéo wana na garda nga bi pona ko la fisa yo benga janvier mwana tezela a mwana télévision a mwana quand même moni yango loko ngo esa ana mwana musala Karine pardon et comme petit wana ndenge moko pe mwana wana non mais janvier a mwana hein mwana yo aza mwana donc expliquer batou ba vérité ya mambo ezoleka kolobara ate poloba parce que ngana na vidéo donc ezakoute ke likama boye nazoloba pona plaire batou te ngana na vidéo ezali donc à part Koutoukari na pesimbote na Général Stomy Boy akafule Bobo Beloy bato wana mibale baloba nanga tola soko bimisi vidéo wana loko décevoir biso parce que ate osala ki yango libanda ya la team mais porte wana o emonana ki wana eza porte ya entrée ya orchestre la team wata raison pour laquelle na Gérango siko bato petu wana na force abunda na bato zana bango pembeni bato ni René Nyamako mais les mêmes kasi na bando répondre pour na René les mêmes jours wana nga kenda na ndako René ba 22h ti place avant ndaka ti place azalaka na esenga bi René yo penda ti place au vandaka awa penza boye bo finga na bato na ba TV ndeni place avant ndaka zana na longwa na linette place avant ndaka bo finga na bato ndeni place avant ndaka oh place
vanda dans place à vanda na ko démigrer mon tout mais otali grandeur muto tom suso finga otali siko place mutango azalara okimawa bofinga batundeni elo ali boso na bandaka ye na ngabi René bofinga batundeni na ba TV bokoma na ba assurance na ba confiance moko boya poane est-ce que boye ba lobby na biso ezalani ngabi ngana e ko luka yo nga na tala video wana mobimba ezaki yo na Nyamakor entre guillemets Nyamakor soki lelo azo cité kombo na nga na ndenga lingi Nyamakor alukanga na bandenge tu asenganga ba pardon to la bomelanga moto omoni akore ko expliquer na comprenaki na bomai moto wana mais na kenda ko lukabiri na esenga bi yo na video wana ebi suka video wana mambolo ba ponanga o te tola na lobe logo te zana bimisa machine abimisi machine ache émission bande kone ba telemipo to banjo yo ngabi ti na suka na ngoyo lobike ngaku na mona fi anga za le lokote na fi wana mususa za na ba mesh tellement na ebiete na hotanga kombonete azolo ba na lokote mwana mwasi wana so ba pexenga te na ngana ke luke sika vanda apeka jour wana ponga na kenda na bandaka bato kombone na ebite azaka na équipe nationale azaka na réunion batutu na ko tangelo sofie na ebi kombonete so ye na otanga azaka na réunion fivette pour fivette mutunanga to kopera bien fivette e ko zalaye te so e ko zalaye te zaye ou be e ko ki ko zalaye tala ka Karine na banga te na tanga kombone bongo ye pina na okene wa pinga banga batuta ya donc yondo tangi po yo yebi donc so na tangi te seke na yebi te na mamba presse to yebi po te na yebi te nga yebi Karine na yebi te na tangi te yondo tangi na yebi te donc pour na koloba ki na zui abiri na embrasser eza non faux il faut battre comprendre la vérité on a na lobe lukuta na sola kuna abiri na bloquer banda na zoka ba conversation na bango na pesara Jaël na bloquer na sola na birité na ndé na kenda oluke na 22h na kebisenga bi tout sauf moi donc mais quand na batu tout oyo yebi obosaka na bango baje sauf moi ngana finga batu te akenda na ngakuna bandenge mabo o to la sko ndengo yelinga ero yo oyende po kangisanga ngana finga afali te ngabi o seke yo finga afali ngana yema mba fali te ndeni otangela mba fali oh non na kanisa ki ngabi non ngana yema mba fali te ngana yema kamnanga ya video donc kola ke abiri longola na makambo wana de deux obi Nyamakor Nyamakor non na ko bende pembeni na ngati po finga afali c'est impossible. C'est vraiment impossible. A fanatique nanga. Mais na ko zoye na embrasser te nga na vivana ben politique. Ba tout nga tambola na bango. Na ebisa bango abi soko sa musala na yo. Mais komisa leader na yo. Poneti ngane na zabe na koloba fali oleki mukilimo bimba na yemba. Ça n'engage que moi. Mais na koloba te ke fali oleki faire na yemba. Point. Pourquoi? To bando finga ba leader mususo finga Kofi Olomide o finga JB. Pourquoi adorer marchandise na yo adorer produit na yo? Aza leader na yo kumisa na bandenge to lingi chama loba tout comparer atana Yesu. Etalika yo. Mais ko finga ba leader mususo te donc nga muto afinga déjà batu. En tout cas na kolé na nga na nzoto te. Donc pona Nyamakor beaucoup ndapeka histoire wana Nyamakor abiri bobo sana. La photo auto publiée. Pour la Titan, Titan a auto sa émission à mon amour mutune salara. Yé likolo na yende marambo nyonste kwei parce que nga na ebi Titan maramugutu ya ba émission oté. Donc Titan a koki jamais ko rejeter nga to nga na koki jamais ko rejeter Titan pour azo partenir na équipe nationale. Non, c'est pratiquement impossible. Alors, que le dernier message tu veux lancer na ba intervenir sur balinga rayo ba fan tout au balinga rayo. Message nous peut savoir par rapport à l'accusation aux autres salamana à propos de l'équipe nationale aux en tête sans division. Message on a encore annoncé na batutu. Et ça que Sarah arriva jamais cause une équipe nationale. N'arriva en côté. Premièrement comportement non yanga mutu. Et na mutu mo atuna question le biso qui lelo arrivé que balobi yona Karine basangisa bino boza place moko. Na lobi eko za possible mais comportement na yena yanga eko bala na tete za place moko. Donc comportement na bango na yanga
na ba réflexion na ba aura na biso en tout cas écoute na ngoti donc na rêver équipe nationale tam kolomoko te na ko rêvera ngopete na za na chaîne na ngai yanga moko o ngamoko nazo kolisa ngo malembe et non na longwa place na za pona ke no kota na ba bêtise moko boya buzoba et loko sala ki ngana longwa et pas ken piana eza na kota kana buzoba mutute et puis na lata quarantaine na mutute donc na sala makamnanga o ke na ebike ngana mutoto so la raté po asala nga boy et non po alobaka na intel yango ngana to kota ranking non na sala ngote donc bako sabinote ngana panze équipe nationale te bango moko na ba comportement na bango moko so iba wele la ranini entre bango nde bazo sala base comme ndenge ba komi lelo et n'arriva jamais dans une équipe nationale donc bobo ça na mambo wana quoi impossible na nga mona ndi na zabwe na sala équipe te na zana battement te ke na sangisa to sala lelo mo boye poto atakara batu te nga za ba jar wana te. Ok, merci. Les bonnes choses ne dirent jamais. Vraiment, j'espère que Tuyo qui Sarato là, par rapport à Makambounios ou circule qui sur le web, à PCB éclaircissement naïe. Tout comme nous avons vraiment na Souka, na Sarato là, na bateau tout balandayo et quelques salutations bon tout Kabou na biso. Na bateau tout balandanga. Avant na bantu pesa ba salutation nanga mot de la fin nanga o ngana kokolo ba na minute eza que naza ko s'adresser plus na ba président et ba orchestre et ou soit ya ba groupe d'accompagnement parce que ba msuba na ba groupe nanu botika on s'adresser na bango ba o baza na ba groupe na ba président donc ngande na bona olobela ba leader na biso o toi ebi kaza leader ata musicien tout le monde botika kolata biso ba rando na bino et surtout ngai Sara oyo naza indépendante. Au moins, nous avons benga mutute ke tola yara yaro travailler nanga tola côté là nga na barep ko est-ce que ba mise ba considérer ba surtout ba journaliste vous tout bien bisora ba internet so ba considérer bisoté parce que mise mo bo avandi na ira bo mona rara fi mo boyer oh leader na yete na yo sa no émission to na yete na yena ki na rep na yo au moins que considération ezalate considération senga ramonta benga yo to landeni ko akotaka ba rep nango zo ba image na boye koma ko oye boye awa image zo zo amate awa boye non donc so na no benga ngate ko benga nga mutu mabete po ebele ba bloquer nga soki nga naza bomoni nga na fali bomoni nga na fabrigas bomoni nga na hérité bomoni nga na kabose eli koloba te ke nazara pona bato bomoni nga wana pona za nga attaché de presse à mutu te ba orchestre wana nyonso bana ba attaché de presse na bango nga naza nga attaché de presse à mutu te donc bo manga pamba ezake muta sepela benga nga to la kotako na koti tant mutu ye mo abenge omoni ma considération mo boye ayebi ke prise muta benga ki botika yazo ba image boye ma considération en ezali so muta considérer yo pe pourquoi pas au considérer tonga soko benga na nunga tata to yeba ni to sola bien maintenant proposant ngate ke Sara ya ka au travailler nanga non o proposant ngana nte ko kanga na mwana mabete ko bloquer ngana nte donc na oloba na muto ayebi ka bloquer ngai malgré bloquer ngai mais wa rave nanga ozano rave nanga na pesi bambote na ngai nazai pe alo na posa pesa ba bambote te on kanda te kanda poani kanda poani pasteur Padou Petit na pesi bambote Pese pembote. Depuis bon moment on a pena pasteur Padou Petit. Oh, mais photo mon na pasta na pese bambote place aux Ali. Anakin. Ça va tout le monde pasta. Donc na pese bambote place aux Ali, na pese mbote na Gege Mogrosso, le designer. Na pese mbote na monsieur Joseph, l'homme blanc en peau noire. Na pese mbote ndenoebi. Bon batno. Yo comme suspect na pesi mbote na ziko mayeye bela pour tout TGV na pesi bambote place ozali na pesi mbote na
équipe nanga mobimba bana nanga tout Elvis Yanfou Naomi Abiba Adel Jogo Bagu Danze Koka Ken Piana na pesi ba mote na pesi mbote na batutuka o balinganga ma famille mes enfants Junior Kabananga malgré yete na pesi ba mbote parce que na bulemba mo ba Jogo kabongo kasongo na ebi koza de na ngambuti na zelo na retour donc yobnda kude ratarate quoi na pesi mbote na nani mobele ndombe mobali ya Sarah mobali ya ndoi na na pesi bambote na pesi mbote lisusu na Jean-Marc Makusu et je crois na sisi na ngabna na bora na ndingo répondre à l'invitation de biso na katama mission TV portes ouvertes ce que ça pena likambo lo bata biso to bengi ote okoya to yambayo vraiment on invitation na yo. Ok, merci vraiment encore une fois de plus. Merci à Steve Konde qui est derrière la caméra. Merci à Bibi Kapinga, à toute la coordination et à Ma Mission TV. Et quant à moi, avec mes savis Ange Noir, l'héritier de la presse congolaise, je profite déjà pour saluer Baibanga, Bato Balinganga, Onga Linga, Binote, Toka Bonaka, Bongo. J'ai commencé par Sami Cheng, le tout dernier, Moutambongo. Et pourquoi pas Keren Mayala, Keren Mbimbo Matondo depuis Luanda. Et pour clôturer, pour finir, à ML 500. Mandi Lusamba, là où je pose Lady Chef. Merci et on se retrouve dans un autre numéro. Ma Mission TV, le miroir du monde.